Le 12 octobre, lo ina États-Unis, mokolo Christophe Colomb amonaki Amerika na 1492. Mokolo mwango mokoma kokanisama na baita misusu lokola moye mwalisi twale mpe bokoko ya bayi bakutamaka na Amerika mpe bokonzi ya banoko ya bayi Europa na Amerika. Kelasi ya C ya secondaire pe ya technique ezungi lelo na ekolo Congo démocratique pe na Congo Brazzaville. Esengami na balakisi pe bayekoli kotosa malako ya komibatela na COVID-19. Croix-Rouge etiakinkisi na bite elobike na Congo Brazzaville. Ministre ya Yambo ya Sudan Abdallah Hamdok alobi ndenge Amerika ezali kotika mboka na ye kati na bikolo batalamaka mabe ezali kobebisa demokrasi na Sudan. Sudan etiamaki kati na bikolo bibe na 1993 na bokonzi ya Omar el-Béchir oyo afundamaki na kobomba bayi Al-Qaïda ya Osama Ben Laden. Donald Trump alobi ete akanisi azwi bobatela mito immunité na COVID-19 pona tango molai pe azali na tina te ya kokoba kokangama na ndako. Alingi azongela kolamusa bato po bapona ye le 3 novembre mbanda na ye ya démocrate Joe Biden azali kokoba kampanye na ye.